Kiembote koana ne Congo. Lulevuka sante zana ni malamu tena zobunda na toujours kansa. Ndiyo yo ipangie no toyo ne Congo. Mulomba ngini nanga ndiyo nanzoli le kutsonegena kakota kuna WhatsApp 0044 740 40 22 3 27 0044 740 40 22 3 27 na WhatsApp bokoki kukumila ngai. Apangizama mulomba ngini nanga kokanda dia kulidine Congo. Lotomatala kaluvovi diambuko lotala lotomabakusa bosi lubani ke emvutu. Muna maukulu iko na siwunu muna video. Kalumoni ni dimbiko nzevo nkanu inata. Kansi entoto kaitekwa kwe mono kanda yentoto inuani na. Kanda yentoto. Apangizama lutomalanda maukulu isiwunu pasivo lutomalanda maukulu. Je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette république et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations. Je profite de l'occasion pour dire que je suis le... Bandeko, nalingaki nanu wana bolanda yango. Malembe. Bandeko, bolanda sigoyo oya mibale. Bolanda kaka bolo bananu elokote. Tolanda sigoyo. Omoni bilambo bomba pona feti lataka. Kozaluka ba mama basansa la te. Lipute nzulukable nzuluka lisusu yoka no lipute nzulukable mais ana ba super achana kacha mal. Mukolo kufu bayeko kabulo. Lataka bien. Oza bilamba bien lataka frère. Ona bomba ngo pona feti te. Papa na bilamba o bomba ya la raté. Omoni bilambo bomba pona feti la. To continue kolanda. Bangala pe basinga me. Bona mesisi. Bangala pe basinga ma. Me baya boite olenge bino boye. Bangala basinga ma pe. Bangala kuto mona ba pesa exemple Bangala. Bangala basinga des eaux. Bona bo exemple papa cho pesa exemple ba tunyonso. Ne ba luba. Ne ba zombo. Na seki 1000 fois pendant la route bondele. Ba pesa ma bakute. Na uti ngomba. Mais na koki kretele vraiment ma Congo. Na petite bakabe. Bangala pe basinga ma. Basire les eaux. Bona bo. Mais to ka Bangala basama ba live te. Bangala ba lobate. Kabino. Ya po maneli kabo sa le lote ya kala. Surtout to sala mame mili. Kote la biso penza. Kwa maneli kaya. Mala mbongo. O bala bika vérité. Papa chala finga mo te. Pa finga ate. Se mo kuta penza biso ko finga. Ko finga de biso yo. Me kuta penza biso ko finga. On va arrêter nous avec ça, arrêtez nous. Parce que pas chala tranquille. Tranquille mo pangande. Oh bandoki nyonso. Tous les sorciers basangani. Basangani bango nyonso bayebate malikama bazomo. Mopanga likona bino. Bokimela wapi? Bandeko, nalingi na profiter likamugo na répondre lelo bolandi ba video. Bandeko, ona koloba euti na motema na ngai. Na ba video na salaka na loba moto ba pesa ka respect et pas oyo ba yebio to na batu oyo ba yebio. E watu azenge ya kubandike luzito. E ukazeko kalini kubandika luzito. Nge mutu nge mosi fete ki bandike luzito. Ovanga luzito lwako.
bosi ya kubanke lusiti kwa atu. Bandeko, respect oya biso bangolais. D'abord, il faut biso moko. Il faut tout sentir. Et puis, bakopesa biso ve respect. Nalobaki, soki motema malamu eleki mingi, natiswe matati. Bako memsa yo mabanga, bako chiyo mabanga na mutupo, motema malamu eleki mingi. Bandeko, bile mokubo. Yoki, président na bango a lobby. Bandeko na bango, oyo bakufa po na bango, ezali ba Rwandais. Bandeko na bango. C'est pas moi qui le dis, c'est leur président. Alobi, bandeko na bango, oyo bakufa po na bango. Ezali ba Rwandais, ba mone mulengi bisote. Bandeko na ngai, biso tozali bandeko ya ba Congolais te. Boyoki yango euti na munoko ya président na bango. Biso tozali ba voisin. Biso tozali ba lusophone, bango tozali ba francophone. Bandeko, boyoki yango. Ba sansala, ba bomba kabilamba, balata kabilamba oye akala, oye toboka, oye beba. Ba zelaka soki ye akufi. Bandeko, biso tosalaka ba programme te, tolubila ba ekolo ya ba Congo. Bango, ba lobelaka biso. Biso, to kalikilaka bango te. Totala kaka, mboka oya biso, mabele oya biso. Bango balalaka te pona biso. Bomoni yango. Bandeko. Moussa Salvador oyo bango bazo finga. Est-ce que bino boyebi ke na Congo musique ezalaka te? Na Congo musique ezalaka te. Moto oyo aye na musique na Congo, c'est papa Emmanuel d'Oliveira, Moussa Salvador. Oyo atamblaka na bilamba etoboka. Lelo na Congo balobaka o wendo kolosoi. Balobaka wendo kolosoi balobaka José Kabasele, le vieux Calais. Oh. Mais moto aye na musique na Congo, c'est papa Emmanuel Maungu d'Oliveira. Moussa Salvador. Boyoka. A part ye, mais ye muto lagisi wendo kolosoi miziki. Ayembisi wendo kolosoi. Bazalaki na papa Fretash. Papa Emmanuel Maungu d'Oliveira. Na papa Fretash. Bango baye na miziki na Congo. Balakisi sa bango mino na Congo miziki ngezala te. Yoka oyo. Yoka oyo. Soki boye baki yango te. Boyoka nzembo oyo. Nzembo oyo. Na Congo boyebi yango te. Tango nzembo oyo zo beta. Wendo kolosoi na bino azalaki wapi? Kale Jeff na bino azalaki wapi? Boyebi nzembo oyo. Nzembo oyo boyebi yango. Ok. Na chila bila mususu, Boyo ka susu oyo. Na tuni bino, wendo kolosoi na bino azalaki wapi? Kale Jeff na bino bazalaki? Boyo ka malamu. Kapale, lukina zando lukutana yo. Lakeina mano lukutana yo. Nzembo banzembo oyo. Wendo kolosoi ayembaka. À cette époque, Kale Jeff il existait. Bandeko na ngai, namoni mwasi moko abimi wana azoba bazombo o bostra. Na rappeli bino, bomoni Franco Luambo Makiadi. Boyebi ke moto alakisaki ye guitare azovanda na ngilingina azali Moussa Salvador. Est-ce que bino boyebi yango?
Boyebi que Luambo Makiadi, tango asali, ok jazz na ye, il y avait un vieux qui s'appelait Vieux Brazos. Azalaki Muzombo, azali cofondateur ya ok jazz. Azalaki Angolais. Bino boyebi yango. Hein? Iyo za kofinga Moussa Salvador. Mais ni tete Moussa Salvador na Congo musique kozalate. Parce que c'est grâce à Moussa Salvador. Papa Emmanuel Maungu de Oliveira. Na papa Fretash. L'exemple est là. Wendo Koloso itango wana za koteka ba ndeke na masuwa ya kukede Equateur. Hein? Tango wana Kale Jeff azana na matadi, azana mwana mukia kendeke classe no? Moussa Salvador ufingi. Mwasi wana bimia fingi bazombo. Iyo. Tangu ngai na vandi na Congo. Na mwana ki na Congo bandako na bino bochaka ba rido ya maputa te. Iliputa ya mama na bino bochaka na porte, no? Rido ya ndako. Tilelo. Bovanda kana ndako 10 personnes. Tata na mama lala na chambre lala mabele bochaka ba blok mabele bolala. Yango te bino. Bo corrigenga. Oyo na lobi lelo. Parce que na yebi ke no eko kota bino. Luambo Makiadi. Mama na ye azalaka ngoleste. Boyebi yango te. Mama na ye aza mumboma ya soyo. Libota na ye bazoyo kanga ndenge na zolo baboy. Mama ya Luambo Makiadi. Mama na ye azalaka mutu ya soyo. Mumboma ya soyo. Soyo azalaka na Angola. Mama ya Luambo Makiadi. Tata ya Luambo Makiadi azalaka likolo moko na Wemba. Mais mama na ye azalaka Angolaise. Tata ya Bavo Marie na Marie José. Bangonde, tata na Bangonde azalaka Mulemfu. Abali mama na bango, akena mama na bango kuna na Sonabata. Et c'est comme ça, bango ba komi batandu. Luambo azali mutandu te. Luambo azali ndambu ki Angole ya mama na bango. D'ailleurs na kosala bino programme, nepsa bino kino Kimbata na Congo bambata bazalaka te, Kimbata ezalaka na Angola. Bamboma bango nso bakuta na soyo, bakesala bilanga na Kionzo, na Palabala, mais na Congo ekolo babengaka bamboma bazalaka te. Bandeko, c'est grâce aux Angolais. Et puis na ko rappeler bino. Et loko bino boyebi, ba historien bino ba bima baloba. Bomoni histoire lorsque vous parlez de l'histoire ya Congo, parce que vous avez zoba, vous avez bien l'été. Dans le bel billet angolais lo. Tant vous parlez de Sira Bako, vous avez banane basala ki Abako. Abako obino bolo baga papa nzenzalando. Na Abako, il y avait des Angolais, il y avait des Congo Brazzaville, il y avait des Congo ya Congo Kinshasa. Na yebisi bino na Bako, il y avait des papas Youlou Philibert ya Brazzaville, il y avait des papas Massamba Deba, ils sont nombreux. Ils ont fait partie à Bako. Il y avait des papas Ode Roberto, il y a papa André Masaki, il y avait des papas Emmanuel Kunzika, tant de gens, des papas Mingeli Mbara. Bazalaki Bele Bangolais, Bazalaki na Bako. Il y avait des papas Diangienda, papa Kassavubu, Monsignor Kimbondo, Abbé, j'oublie encore les noms, tout ce monde-là. Papa Kingotolo faisait partie de la Bako. D'ailleurs, indépendance na bino ya Congo, Moutouazilo bino maître Croquet, ezalaki papa Youlou Philibert, premier président ya Congo Brazzaville. Bino moko bozaki na mbongo te ya kufuta. Papa Youlou Philibert avait un ami français qui s'appelait Maître Croquet. Maître Croquet. Il y a quelque chose à Maître Croquet. Papa qui ne défendre le bino en Belgique, vous savez na mbongo te. Moutou la foutre bino mbongo ya nani, c'était qui? Papa Mingi Dimbala Zetek, azalaki Muzombo. Il y a qui moutou mbongo à cette époque. Il y a moutou salaba vita, salaba belé ya Congo na bino. Il y a moutou foutre bino mbongo. Et c'est comme ça que vous êtes devenu indépendant.
Baza koyeb Sabino. Lorsque vous parlez Lumumba, Patrice Lumumba, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a seulement fait 2 ans, non? La politique n'a pas au Congo. Vous avez vu Lumumba na Ghana? Moussa Salvador, Papa Ode Roberto. Papa Ode Roberto, azalaki camarade ya Kwame Nkrumah. Kasavubu, pendant qui ça Lumumba, azalaki ko apprécier mentor na ezalaki Ode Roberto. Et c'est yem tazuye akena ina Ghana. Comment na ye ayeko yeba Kwame Nkrumah. Bandeko, histoire na bino ya mboka na bino kutu boyebi yango te, vous sortez pour insulter les gens. Bino batu bolala ka bochaka rideau ya ndako, liputa ya ndako, bochango rideau ya ndako. Koko mbala zako yipsa ngai kibo, ngetwa nate musiki tsasi kunzo. Walu twa dia kumbani kimbele ko. Mais koko pona ni yango. Bopese mbeli na fourchette. A kaze dira mbele ko kiza kibonda inatenkan. Umbali kinzalu ye soma. Umbali kimbele ko. Parce que biso bangole toliaka na mbeli na fourchette. Koko lobi ko pesa ye mbeli na fourchette soka bibomi yao. Inatenkan. Nasuki wana. Doto masala.